Ezui partout dans le monde, ezui likambo na motote, ezui endimami na molongo mobimba, ezui ezali bongo branche moko auto tchala chaîne Libération Océan du Congo, esika auto panzaka to sasaka. Esika oyo tchaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo toko sensibiliser toko mobiliser toko conscientiser pe kolongola peuple congolais na bolema epai oyo tosalaka mosala ya Jean-Baptiste epai oyo to ali bongo basinzile pona kobeta kambela tango nyonso ete totelema po ete tobundela kolo biso Congo epai oyo tozali bongo kosala mosala ya nkoko na biso komo kundola ye tango nyonso oyo alobaki na biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer passe epai oyo totelema fermé fidèle kola bakupu pour la liseko ya République démocratique du Congo ezui to kozala molaite po to tolela kata sensibilisation ko lukalolenge kani makambo mazala malamu kasi ba population ba sepeli mo OK ko ba ete ba mona mituka mo akala kasi ba mona mituka miuti bunagana yango wana ezali bongo kokende précisément bato oyo bazali bongo na nzela oyo uti bunagana pe kolekana ba kokende Goma tolandana no esengo ya bayi kumoma makasi eloko nini ezoleka awa ana sepela kaka etukeleki tangi tozange pona kuna ko mama yo lobi nini yo lobi nini mama yo lobi nini na lobi boy mituka kuna kote ezo uta kuna nzela efongami kota bunagana olobi nini mpona nzela efongami awa bato bazosepela makasi lisusu mpona nini nzela efongami na nzela bunagana kuna nde mituka ezowuta na bunagana yango oyo ezokita na Goma awa toza na nzela oyo ezowuta mituka ya bunagana yango oyo bato bazosepela makasi lisusu na kata nzela na bango ndenge efongami soda ya FARDC asali makasi lisusu ndenge nzela efongami yoka population ndenge ezosepela mpona makambo ya nzela efongami basivile bazosepela makasi fort ta mituka yango oyo mituka nde yango oyo euti bunagana oyo euti ruchuru oyo euti kiwanja nde yango oyo ezoleka ezokita Goma yango oyo awa toza na Kanyaruchina mituka ezowuta kiwanja ezowuta ruchuru ezowuta Rumangabu nde ezoya na nini na Goma ezowuta pe bunagana nde yango oyo basifili oyo bakima na bamboka wana kuna nde yango oyo bazosepela po nzela efongami FARDC topesa coup de chapeau epa son de l'excellence Fati Beton asali nyonso o FARDC atikosala lelo ezali bongo koyinda kobomana kasi mikomeleki totalisa ebino kaka na rupture wana bomonaki ba M23 komituna tokende wapi tokokoma wapi yango tolobi esengo bakongo mali po bamona mituka kala nzela na mituka ya iteka sikofungula mituka wana bomoni ya minene mingongolo wana oyo peuple moni yango kolekana balobi tako musuto kozonga na mboka la biso FARDC asali makasi kasi ezali po ete bakena Goma kopuize to ezali ya solo bafungoli nzela wana po population ezwa bonsomi na bango po nzela ya kozonga na bunagana tope ezalika nzela efungwami po bato balekaka bakena Goma po makambo masali bayike batekolanga na banzi tokotia mwa video oyo bazolaki biso na nzela ya TV na banzi ezali mbala ya liboso ya komona ete na région parisienne lotiliki lozali te kabuya tia mwa yango bato bendaki yango na TV moko na nzela ya France tia yango na voilà. Paris sans courant, sans électricité, délestage. Paris dans le noir. Ah là 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 là. Au Sagana ici, hein. On est en plein hiver, mais voilà, en plein Paris. Kouré Katani. Il n'y a pas d'éclairage.
là, évidemment, ça devient extrêmement grave parce que ça peut évidemment engendrer tout un tas de problèmes. Vous n'avez plus de feu de circulation dans Paris. Bakati couronne à Paris. Délestage. Vous n'avez plus de téléphone portable pour appeler les secours si jamais il y a un accident. Enfin voilà, on imagine que ça a pu engendrer éventuellement des conséquences. Et puis là, on est dans le cœur de Paris, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'est pas forcément le quartier. Grande puissance, grande puissance. La capitale, mais on serait, par exemple, tiens, dans le quartier. C'est pourquoi ils ont besoin du gaz. Il y a Kivu. Réserve, il y a gaz à Kivu. Il y a un ça la guerre à Kivu. C'est une guerre. Tout compte la guerre énergétique. On peut que les sirènes en font et on se parle des bombardements pendant la guerre. Voilà, dans le noir. Oui, c'est assez stressant et vous avez raison. Toute la partie, hein, Paris 5e, Notre-Dame, tout. Kouré Katane. Dans un Paris qui n'est pas, pour le moins pas très sécuritaire, et bien peuvent être extrêmement angoissés. Donc de fait, moi je suis comme Johan, il faut quand même rester prudent parce qu'on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Mais ce qui est très inquiétant, ce sont les feux de circulation si d'aventure il était confirmé qu'ils ne fonctionnaient pas en cas de panne. Parce que dans une ville comme Paris, ce serait profondément angoissant. Donc je ne sais pas s'il y a des réponses, ça paraît étonnant, du reste il n'y en est toujours pas, mais vous devez suivre ça. Une responsabilité de la classe politique de Macron. D'Emmanuel Macron qui réagit, Nicolas Dupont-Aignan, l'une des premières réactions politiques sur les réseaux sociaux. Première coupure d'électricité, bienvenue en Macronie, la nullité suprême pour tiers-mondiser la France. Bon, il va peut-être un petit peu vite en besogne, M. Dupont-Aignan, puisque, encore une fois, on est plus proche d'un incident selon les premières informations. Politique catastrophique de Macron. Extrêmement prudent. Un dernier mot. Non, je voulais simplement dire sur l'affaire des téléphones, dire quelque chose. On dit souvent, oui, c'est bizarre, les Français n'ont plus confiance en rien ni en personne. Il faut se souvenir que depuis des années, enfin des mois au moins, on nous convainc de passer à la fibre, de se débarrasser de nos vieux fils de téléphone à fil de cuivre et tutti quanti. Et là, on apprend que finalement, s'il y avait un délestage, les téléphones qui fonctionneraient seraient ceux avec le fil de cuivre. Donc on se retrouve gros gens comme devant. Il ne faut pas s'étonner ensuite que les Français nourrissent un certain scepticisme. Il y avait une augmentation de 50% de ventes des lampes frontales, là, on a vu. S'il en reste, je vais le rentendre. Mais c'est trop tard. Ouais. Et ce que je comprends pas, c'est que la communication de RTE, alors du sud-est de Paris, alors que selon toutes les images et les témoignages que l'on reçoit, et en fait, dans l'image que l'on reçoit, on est vraiment, en fait, c'est des centres historiques de Paris. Voilà, tu as Moyen-Âge. Même bah, téléphone, il y a fibre optique. Ils ont salaté, Kouré Katani. Qui est officier depuis 8 ans dans la célèbre école parisienne a été écarté. Pourquoi? Parce qu'elle parlait de couple homme-femme. bandeko bangai na banzi ete boko kamwa ke bitumba oyo ya Ukraine pe na Russie bomonaki yango lokola lisano kasi lolenge ezali kokendele bandeko na ngai ezwa penza pe na mwa liso ya kotala malamu pamba te ekokoma likao munene soki pe bayiba Amerika bakotia motomi mangongi to ba France atala lilo France comme victime yango peut-être bokomona ete Macron a trouvé ki malamu ke aya na République démocratique du Congo po ete ba bete pe basasa liso ba kongomani pamba te na ba video oyo YouTube peza ko sepela ko tia yango te kasi bokomona ete koto okula bandeko bako sepela nzela efungwami makambo masali mwa malamu wala bomoni wana nzela wana unauta iko lakisa peto ya liboso ezali bongo na Kanyamasina place wapi oyo batu bazali bongo komo sepela po bamoni mituko bamona kala kasi ne pai mususu bakolanda population ko bete ko kanga po ete bakima bato bakokanga population to yebi bango te kasi likambo wana nde yango toliki to yebisa bino ete tozala liso likolo ya liso parce que ba oyo bakoleka ezali bongo malamu te mwa nyungu esalameli biso na mayimatali Vodacom na ndenge ya kolandisana yango balobi ete Joseph Kabila na libota na yende babande ko zoba tax kasi boyebi ete na biloko mitali ba communication na biso awa ata moko te ya Congo ezali manso ezali bobele ya bato libanda kasi pe balobi bakangi Vodacom po ete tata mokonzi pa tele on ali so lobi pe sengeli ya lia pamba te bambongo wala misolo wala bibanda ko kende bisika mosusu alors bakende ko sala mwa mangri na bato batali biloko wana e Vodacom ekofuta nde bandeko mosusu babenga ki balobi likambo
koleka la Congo ezali malamu te. Congo azali atali loko moko te etali communication. Kasi ezali bobele jeu ba konzi ba kolinga kolia kasi pona nini te komitala nanu makambo ezali moto ya République démocratique du Congo ke bato ba ko kufa ba ko boma mais moi diplomatie yango e kozala peza malamu te. Yango biso beto betika mbela to lobi peuple congolais réseau ezali nango koleka kasi la limite tumba ya banzoko oyo yo okokoka kokoma kula te matiti okoyoka kaka pasi kasi biloko wana botelaka yango pe na lisu te oya malamu esengeli to bunda pona révolution pamba te soki to bundi pona révolution te bosomi kozala pasi tokela makambo matali seni bande kolanga kuni ya likuto kita boyebi ete baimboka ba resistant bazwaki moi mokotombola moto ya kobenga bongo ba panzesango polo kotalesa bango mambe oyo nyoso ezali koleka la République démocratique du Congo kasi mongo mabango pe moyo kala ki kula pe la seni alors mama tomboki alobi ko simba te en tout cas pas taille na liso lobi te kolonisa ba resistant ba fungoli ngai pe miso makambo ezali alors lelo la seni et ali bongo pe simbwa mbwa boy balobi calendrier za malamu te parce que na moi sanza oyo misato ba kolenge la lolenge kani ba kosala makambo yango lolenge kani et ali makambo elongo banite pe nani yango akozala kala ba téléphone ko sombela ka bato po bato ba ke na téléphone. Alors bon pesa pe maboko na bayi ba resistant ba oyo ba ko tombola ka mongongo bipai na bipai ko sunga bango olebo déstabilisaka et tumbo bango ba ko bunda tala musala bango basala ki na mikolo mileki tala musala wana ezumo esika bande ko langai bosunga bango na tango ba ko beta bambela po ete to kendaka lilo batolobi affluence totale sibilo ete Poutine abali ko kanga kasi biloko mususu ya makasi bizeli bobele bisika na biso yango la bomoni ete este wa biso ekozwa kimia te makambo maso mako lekana ekozala kaka ya pasi pamba te bande ko bangai tata mokonzi ma France asoka ye azali ko elani azali ko ya ko luka kozo e mailubela biloko obi kolenge sa bango parce que bazala kala ba train na bango électronique la sena yebisa bino balingi ba industrialiser biloko bya bango baso kasi bango bali na biloko biana te baliko ya bobele kozwa awa yango komona ete Macron leli alobi aya awa ta musa ko poser po telotelike ya la po ko keleka la zone wana te ko kita la France mobimba babande ko mibula nkimo ke makamole ko sala mate lelo ko salama yango tango muso komona ete ndeko aka na France po tindelo mo ngbele e komi pasi pamba te ba ko nyoko makambo mingi sala makana lotiliki tala lotiliki na laksibilo molili alors bino bo ali bipai na bipai ya solo pasi ali nzali zali awa salaire ezakate makambo zali ya mabe maike ko en vouloir na ndeko na yo te soko moni azoko zelisa yo alobi apesa yo po ali bako koto bako bima kasi passe ezali po ete ba o basala kape na nzela muso ba metro na makamuso etala mingi etala ka lotiliki kasi lotiliki komi passe bandeko malili pe pai chauffage ezali te bakobika boni po ete malili wale ko kanga mituka la nzela e ko créer embouteillage kasi komi boma mutuka po ezakala mo lotiliki na mo mwinda pipi mo tango mo bobo makaminda kasi bango pe ngonga oyo molili ko kota la mbango yango to lobi ba kongo ma to fungola miso to barrer plutôt route na mona mboka Macron ayate tata mokonzi ya France asoka ye awa akoyaka akoyiba tango bango ba koyiba ba konzima pe biso te na sima ya koyiba ba ko boma biso yango to lobi to sangana lokola mutu moko pola ko telema pe ko bundele kolo wa biso na lobi moleki to annoncer ki bilete tata mokonzi mo ekolo akenda ki bongo na Congo central ko kele kotala boni ba ko tata ba soda kasi likamango ko sala biso mo passe bande ko bangai l'armée tigre ezali l'armée tigre va en Angola na place au bas formé donc au boya tezali malamu po ete ye pa ko lukama bon kondela ye po ete lo batala kei kasi la forma ki l'armée mais l'armée yango biso to ko mona yango na liso malamu te na temps oyo ye tumba oyo est-ce que ya solo ezali ba M23 te ende balati kazaka mususu ba ko former bango pendant sans aboni po ete bakele ko bunda po ete koto to ko milengele ba ponani koto to ko milengele ba soda la biso po bakele ko bunda est-ce que ya solo ba soda wana bali bobele ba kongomani mituna eli yanga ite eli ya ba kongomani formation yango ba ko so bobele panza munduki sala boma ba kadogo to ya nini botala na likambo malamu na bobengi armée tigre bobenga bango bayebi mboka babunda etumba bayebi neni bakobunda ba oyo boko milengele bango eli pona ko boma bango to ezali nini pamba te na ngonga oyo bokoki ko bongisa bato moko te oyo bayebi eloko te na moto vide bo loko te boy oyebi se beta monduki lokola nyama pe botinda ye na zone ezali rouge bande kolanga soki ba o bakala bako kima pona nini te kozo ba o de ba si ba milenda bayebi likambo totala mo likambo ngo pe na liso eko pesa pe pasi kasi wabino océan menace eko koma makasi kasi biso to kokime tumba te menace pele ko koma makasi
pona nini bako tangela biso mindelo bako benga bako sala biso pena makambo oyo kebile moko boyebi kasi tolobi tokokima lisusu etumba yango te pamba te tobata mingi tokimi mingi tobi mabobe na poisa oyo koya eya pamba te ekolo biso ezali na pasi koleka tokobanga bato tokobanga liwa po ete biso nyonso tokoleka bela nzela wana tika bango basala oyo bakosala kasi soki baboyi bosolo ekolanda bango pamba te vérité ya liteti bande ekolo biso na mikolo oyo tokokende boye na panzi kozala bongo nouvel élan bino moko boyebi ete parti cher ya mwana mboka Adolphe Muzito bautaki peda kosala makambo ya kafu babandaka kokita na ambassade ya Rwanda balembi te babimi na balabala mpona kosoutenir FARDC ezalaki lo moto ya bato peti basokaki na palais du peuple mwana mboka Adolphe Muzito abengisa presse mpona koloba makambo esali elandemi na titrisation ya kotalisa bachef coutumier ya komema ebele ya bato mwana mboka atambolaki kokende bongo la bisiko etumbe bende kobunda oyo ya katakata oyo abimaki bongo kuna na province na biso ya Bandundu oyo bino nyonso bomoni ete bilelo bizali tolakisaki bino dumi tolakisi bino bisika biso ti tokendaki kosuka na bamboka bamachambro totamboli kuna tokendaki bongo na mwana mboka Adolphe Muzito Fumumpa le visionnaire son excellence honoraire akotaki na Bandundu mpo lokele koyeba nini mozali koleka po ete bakokata bato koyiba koboma bile moko boyebi na conflit ekeyaka kasi soki wana takendaki ti Congo central na banzi ete soko azongi mpo azalaka na makila ya bapierre molele lelo ndenge tokoloba boye lobi ekozala opesi mbwambwa boye bakoatake tous les 4 districts me balobi to banda bongo na Lukunga précisément na Kaluka po ete bana Kaluka balela balobi toyokaka te bato bayaka te tozali abandone to bongo to boni yango wana Fumumpa le visionnaire alobi te tokende nanu kuna na Lukunga précisément na Kaluka tokende kotalisa bango maye oyo biso tozala ngo posa bana Lukunga bosepeli te lobby parti cher ya mwana mboka Adolphe Muzito ekoya bongo kuna pona kolakisa bango mbambako domi oyo mwana mboka azwi pona makambo etali ekolo kotalisa bango nini esengeli kosala po ete bakoyoka yango kaka kasi mingi bayebi yango te mokolo malobi nde bakondimbola yango mpe bakotalisa bino baproposition mosusu oyo azwa ya solo alingi mabele ezonge pa ya bakolo nango pamba te na likambo balobaka ete mabele pesi ya mabele etali bongo leta ezali eloko leta ayiba ba chef coutumier ayiba po ete leta akuta mabele na bakolo nango kasi boni leta yo botolo bato bakolo biloko yo okoma ko régner nango yango moni ata ko etumba ya mabele mokolo mabele akokoka te po ani leta asi abotola yepe leta wana akokota na makambo kanyaka yango yazali ko bunde tumba alobi ngai atako nazala ki penza ko tala pe makambo ngolo ko analyse te mais sika oyo na komata petelo poete na lobela likambo yango peto beta sete ya solo ezali likambo ko malamu esengeli biso banso toza na sima nango pamba te soki ba chef coutumier bazui bon konde la bango ya kokonza pe ya kozwa mbako likolo ya mabele na banzi likambo oyo ba Rwanda bakanga mabele na biso ko sila po boyebila bon koko ba biso soko koti na mabele ya bato sans kosenga permission la banze ete banzo ibako kangayo kasi siko ekosala te pola nini po leta abotola bakolo mabele bon konde babango ya lobi mabele pe la sa mabele ezali bongo ya leta tala leta akoteka mabele ndenga lingi tala leta akokaba mabele ndenga lingi lelo la République démocratique du Congo etumba oto ko bunde ezali bongo ya mabele yango moni lobi bozanga te bozana bongo bayike po ete boyoka nini ekobima na monoko ya CG Blanchard Mongomba po ete yende batie wana po ete atambola abeta pempoke po ete bato bayoka na likanisi ya mokambi parti na bango nouvelle la oyo ezali bongo mwana mboka Adolphe Muzito yango bakobenga ete bato banso bakoma boyoka ndeko na ngai koboyaka likambo te na musika kotalaka te likambo etali ngai te po ete palati wana ezali ya ngai te bokela soso alakaka nyango koma esika wana
yoka ndeko na ngai yango to ko benga bilo pamba te likambo to ko wela ya mabele soki chef coutumier azongeli bokasi boye te ya ko so mabele ko malokola ya ye ndeko na ngai tika na biso Kongo mo mekende ndenge bolo baka to teka Kongo to kabola yango Kongo ezaka ya l'état est-ce que yo na pouvoir ko teka yango sol et le sous-sol appartient à l'état kasi l'état ne mutazo teka te bomote l'état teki est-ce bomonte l'état ninga zo teka mais soki ezalaki mabele ba chef coutumier yebisanga chef coutumier ezala bokonzi boye akobunda tumba to akobunda te nane ko yakoyiba mabele ya Kongo osolo ta mabele wana epesa mina chef ba chef batikala ka betiquette bazalaka na bokonzi te yango moni ata conflit ke yaka bomona ki yango ndenge ni muta uche sika mususu aya kobotola mabele sika mususu ezalaki likambo yo gouvernement ezalaki na kati yango le tumba na ezali pe makasi nde to bengi bino banso boya mokolo malobi po ete toyoka nini ezali pe to kotuna mituna na mikolo mizali koya koyeba ete likambo yango ezali boni pamba te bato ba kokufa pamba te mabele ezali kokende kasi ba chef coutumier bosengeli pe bozala ebele po ete bozo bonkonde la bilo pona bosolo bino bayike bobungisa penza bonkonde babino na tina yete okabaka mwa mungba otika kolata kosimba nzete otika kolata liputa okoma kolata sandale pantalon keche chapeau boxalino tala bisika bokonzi boyo kenda yango la ba ko benga pe bino bozala ebele pona komiyeba ete biso to na kitambo ngai nde mutu la konzaka yango boni mutu ko boto la biso babela kitambo obeti nzete ezongisi eloko pouvoir wala dezongela bino yango mona mboka Adolphe Muzitu azali ko bengisa bino bozala bayike po ete bozo bokonzi babino soki pe bolande bo ide na ye malamu ekozala malamu to komona mabele pese ya mabele ekozonga na maboko na bino to ke ina lombango po ete to sukisa na biso wana tozali ko tshela bilo video oyo bino moko botala ezali malamu to mabe na soda atambolaka modelo tozongisa yango pona nini parce que makambo susu ezoleka malamu te la République démocratique du Congo kambo ya l'homme puissant tshela biso soda oyo nini azoloba Maman refilmer ngate pardon. Elo nenge mona na te. Bandela. na soki silanga awa po ete biso tozali kokende kobeta kaka koluka lolenge nini tosala makambo ya minene porte oyo kofungola biso yango tokosala kasi bande ko balati boso tenir biso na musala tokosala ezali pasi pe mawa pona biso mais soki bino bokoti pe likambo na motema ya solo congolais akobika soki bokoti likambo yango na nyamu congolais azokende komona pasi na ye bana Israël ezalaka histoire te ezalaka réalité Bible oyo tangaka eza parole vivante bana Israël likolo ya kobungisa Mose ya ko étaler Mose libanda Mose azongaki encore 40 ans ya souffrance mais un jour égale à 1000 ans ça là ce que 40 ans ya souffrance les sociétés République démocratique du Congo est-ce que beaucoup libérer moi motuna moko yelinga la mekalo rotuna bino est-ce que vraiment Kabila nalobi est-ce que Kabila akoki penza kozonga les sous la 2023 pour na kocha libaya pe congolais à défendre Kabila pe baloba ete Kabila akoya pour na kobongisa pe kozwa mabele na lolenge oyo yazwaki en 2013 bande kolanga na tunika mutuna kasi na Kabila na Félix bakeseni na nini bomeka na koyebisa ngai et bongo tokuta na mikolo mezali koya merci na kabu ya l'homme puissant zalaki bongo na sima ya bilili merci na Moïse Ngombi PHB bamisapi électrique pe merci na Papa Joy directeur recherche stratégique et sango mokonzi pare ya biso mai merci na bilo nyonso obosongi biso bokomo na kalade to koteleme pona okele kotikela bana biloko yango na tika matondo ezongela moko ba mama missionnaire na plus 32 mama Odette tika nzambe apambola bino matondo ezongela pe la chabienne na plus 49 nzambe alikala pambola yo na akene matondo ezongela mana nanga na kunya de langa États-Unis belika nzambe apambola bino matondo ezongela bongo papa na ngai
pardon papa na ngai Michael na Flansa matondo ezongela bongo le number 1 ya océan de la presse congolaise Juka amen nzamba pambola bino matondo ezongela bongo mwana mère de Bruno na Autriche matondo eko pesa melape na bino banso oto la kakibiso pe bino obo soutenaka biso prompt rétablissement na équipe pour la terre vraiment bino bato oyo bobondela kalokola ba mama na ngai Samuel bobondela vraiment mama na Jolie nzambe ayebala kosunga bilo kabuya l'homme puissant buka mona buka kopela soko kopesa nga bilamba yango po ete mosusu akotuna est-ce que bosombi tango tokopesa to bokopesa te tosombi kasi tokozela bandeko balakaki biso na mwa mosusu po tobakisa mwa loso mwa nini boyebi kongola zaka pesa pela saki wana tosombi pela bilamba nike pe biso pe na kotola po ya du Congo na mwa ndambo ndeko bilamba biyuti misika to sombi pena bilamba yango nyonso yango tokangi yango ezali ekili kokaboya koyeka kotonisa kotombola saki po ete kobimisa ndamu ndani kosala biso mabe po ete bandeko bapesaki mbongo na bango bamona ete biso tosala te bandeko nanga bilamba oyo bomoni yango tosombi yango $10 $25 bato bapesaki biso yango oyo bilamba tosombi tokozela pe José Lomami tokozela Daniel Ngenda tokozela mwana mère na Autriche tokozela yo Lomami tokozela les grandes engakuvu malgré bakambo ezali ebele papa mapasa tokozela yo tokozela pe Charlie Chobo tokozela pe ndeko na ngai Emmanuel na Toulouse tokozela bino bamisusu bolakaki biso ezali na lolenge ya mabe te kosalisa orphelin ezali bongo kosalisa tata na bango oyo apambolaka biso nyonso baorphelin oyo tokopesa ndamba biloko bamisuku tobabandi kobenga Chadrate Makudinga le 25 tokozala wapi le 25 nini ekosalama kasi tokomona te tolaka nini po ete biso tozakala makoki te toyaka kaka pe na bino yango nalobi tika nzambe apambola mama Celestine sokomona bape na nga lobi ezalaki kaka kotuna po yo mpe makambo oyo ozangaka te lesa orphelin akolesa oyo na nzela ya tata na ye po ete maître na biso mpe nzambe oyo akapaka biso alobi je suis le père des orphelins na awa nde nasukisi matondo mazongela bamama missionnaire mama odeti nzambe apambola bino nakolatisa baorphelin mana na nga na kunyado angaki bio bénisse papa Michael tika nzambe apambola papa Alfred yo ozangaka biloko te nzambe apambola na mama nayebiki makambo ya kitoko ekozala mama na Jolie nayebiki nzambe akopambola po tobakisa likolo ya bilamba oyo mwa loso poma papa na ngai Michael na France nzambe apambola yo la chabienne azongeli lisusu que Dieu vous bénisse maman sociale maman baorphelin nayebiki anita babe tayo eza difficile mais que Dieu vous bénisse bakoko Lumumba bana nzeza lando misala bino bolingaka yango oyo bobenga biso po ete to soutenir bato vraiment bakobenga pasi ezali ya solo mais yo poza na pasi wana mutakosa te boyali kati na pasi ya komona ete makambo ekomi kofrappe ezali kaka po bato bakokangela bakongole motema soki bango nyonso bafongoli motema na bango na République démocratique du Congo pole ya nzambe kozala likolo na bango moto nyonso akoyina Congo nzambe akoyina ye kasi moke oyo ozozwa sala mpe lokwa baninga tokabela baninga biloko yango moni totarde yango mwa moke mpona kozela bandeko balakaki biso bakokisa po tobakisa ta loso mona kolatelamba kasi libulu soki eza nzala mama ajawa assalamu alaikum na bamizilima nanga nzambe alola apambola tout et chacun papa Alfred na mama Clarisse que Dieu vous bénisse mama na Jolie nzambe apambola bino nayebi ke tokobengana mwa ndambo ekomonana tosunga bongo nde ezali bolingo moto azali bolingo komona nzambe te kasi na likambo etali Congo totia mayele na makati po bomoni mboka eki déjà soki nga na bino tozongisi simba liboko Dieu va faire quelque chose. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la guerre en RDC. Que vive la guerre en RDC. Bye.